Nalié. Bon, allié à Robima. Yo molinani kasi. Na lobino ke petit balié. Nani allié. Oyo allié à Rolanda. Simbolo lo bara vérité. On a lobina yo. Nani allié. Oyo allié à Rolanda. Nani. Na pio de moi. Pendant la personne entraînement à gauche droite, si bitima kufi et pas la ngana ndaku nanga, ngamo na zone action na car, la gati qu'on a fait vidéo ngamo ko que non, ceci cela. Mutale mbonga misimbongo to futimbongo ngam na tumboli mutaliaki mbongo libulu mapesa ki mutumbongo libulu ya liango wana nani gel mtapesa 100 libulu gel mtasombe libulu siko na ali mbongo libulu ela ndeko na ye ndeko ya ye leka masa solo na olobaka o na yokaki love azalaka afandaka deya na film awa boye oyo mpona bandeko babandeko lobaka efi yango se comporta bien te bon tolobi te ke fi wana moto asali ke love akufa mais soko deja otambola na mwana mwasi mwa bwa se comporta bien te na ba oyo ye na yoka na nsima wana bono bonne na yoka kaka ke yo balé place à boulot oh basali boye na ebité na lobi balé place à boulot basali boye wana na ebité menga na ebike mwana mai asali ka daichu balé place à boulot les ont dit c'est bon le bandini les ont dit on yokinini non bah les ont dit oh non peut-être oh bateli bord oh peut-être place à Salara oh peut-être donc ils ont le bobi comme toi d'ailleurs non belé mais jusqu'à là ensemble railler morondi à contre ça mamutu quoi le bité pour le communiquer ba nous ba ko c'est la kaka fait jeune makam ba mo ko c'est la corona makam comprendre petitement ba lié mais o ya lié to kuta na après 2 mois na mona ba pa musique comme kamapesa la moi mingi love alingaka kende pa vibrateur o biso tutoye bia sa voyage eza na batu musuko ba ko linga te ba se perde yende nini yango so akepa vibrateur akoko mape munoko ba ko bete peloko liwa ela kadara oui donc on a yo akufi na maladie à belagi mais ça c'est très compliqué mais il est compliqué 2 jours il est compliqué c'est compliqué on confirme la confirmation est compliqué mais nzambe ga waza likolo a rendre justice et l'on est salué au boula na cimetière et là on a tombé qui la bêtel dans le cimetière pourquoi bazwa ki mbongo ya cimetière c'est déjà avant une semaine to comme dans cercueil sous les temples tout le monde a pas to kunde ya mukute alors tout le monde tout na ba sorto to na droit kunde te pourquoi ba belé de la quitter alors mais ça bino fenge boya mbabatu mais bino boya mbabatu te boyaka ne pas beta matolo wane balobi ah guerre d'esprit à la rave guerre d'esprit à la rave mais c'est toi mais santé vous comprenez mais c'est toi mais santé mudu sola mi sera na royemba ah mi sera ba critère ba mi santé ah mi sera chant critère ba musicien et ça na moté mais a coupé na maboka J3 yebi nini badaye koleka tangu musicien badaye ko ayewa namoni ete po na buto dalaga natikali pe omona ete bayebisi ngai ke bato bele baolukisa ye po babeta ye po love akufeli kuna ntango badaye kodeklare santé na ye bien te ya permetaki love kaka ayemba arepete na bakamarade na ye problème si la répétition à Koufi. Et là compliqué pourquoi? C'est compliqué. Liwa on a pas ce qu'on a besoin. Liwa l'on va compliqué. C'est trop compliqué. Oui, compliqué. Il y a un bandit compliqué. Compliqué. L'expliquer. Love aza frère na biso auto na ye. En tant que frère, Love a participé qui moukié na ba contre maître. Ya ndenge ya Luanda parce que président la ngai il bâton piana. Nangaki mboga oyo Love tozaki na ye no kese na biso ezaki prévu que Love lelo ko za no kese na biso comprendre la vie na biso sérieux yo la vie no sérieux ta par rapport mais que ça vie na biso sérieux par rapport souvenir nga la pesa maele na nga ya koyemba
si lelo bakoma obenge pe bon chanteur donc mayele la ngai mayele la pesa yega donc yango ya la kisi c'est ça donc yango la kaka do ebi ngala père de la nation père ya ba mission presque na lo baraka pourtant ngala zoka ba oyemba te tu trop jeune mais tu vas venir na mawa mais eza mokano ya nzambe tolo baka n'importe quoi te mutuo ngane na boy ata famille na ngeli yanga so nzambe permettre te na daite donc pour nzambe permettre ki yango love atiki biso donc rien à voir avec les chichotes donc on est là tole la masse na biso donc bon mona mai ezeka ke maladie ba épidémie ebeti biso awa mais bon pour nanga eza moins négligence ezalaki moins négligence ezalaki d'abord epa na ye moko nano. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'à ce net moment, vous êtes tellement nombreux à Rolanda. Idéologie TV, Karandengue Zalara, Potoïb Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, c'est Idéologie TV. Et la Sarabino Ango, et puis la Rabino Bamasolo, on a la rapport actualité, et là, la Idéologie TV. Donc, Lelo, Idéologie TV, tout ça, bongo, na casquette. Lorenzo place Oyo va exposer quand il y a jeune frère Nabiso musicien Simon Ndongo Love Batumingi bien na combo ya Love Aza artiste et musicien Oyo accompagné presque tous les musiciens Oyo Bautara Congo Bayaka na Angola Awa Oyo Bayaka samba orchestre donc presque 80% ya ba musiciens nyonso o ba utara libanda ceux ba yangola ba ina ba orchestre na bango te jeune frère na biso o akufi donc asali trop na mboka oyo souci makasi donc bana Luanda bazo de la love bana partout dans le monde entier ba le la love ba musicien bazo de la love. Alors on a fait vraiment et ça m'a fait et ça bonne pour ça fait mon toi et la bonne et a bonne qui ça dit pas joli gayo so dit pas Sokozo ngite okoya masama
Moment oyo pour remercier présence ya moko na moko kati na biso, surtout na assistance na moment difficile oyo et affecté biso. Merci na présence ya moko na moko, surtout na batu oyo d'une façon ou d'une autre maïbaki ko contribuer pour que événement oyo et comme na hauteur oyo bino bozo monela mona mokolo ya lelo. Et à l'occurrence, nous remercier très sincèrement mon amour les alliés japonais où il y a vraiment assistance dans un moment très difficile. Japonais Lupemba, vraiment merci famille Kadima Zali fier na Oyo Sali pour Nabiso. Pour adresser tous ce remerciement na Alex. Oyo Azalaki patron, il y a Ndekwana-Biso pour tout ce qu'il a fait. Et Tobo Sanité, famille artistique, parce que Bisono Sotoyebi, love, en dehors il y a Ozala Oyo Azalaki, musicien. Au nom de toute la famille ici représentée, n'a pas si remerciement à la famille musicale Yalwanda. Et pour la qui sa chapitre et à remerciement, notre gratitude est aussi dirigée na ba coiffeur mios parce que ça qui aussi métier à ko exercer dans boka pendant un bon temps. Juste dans quelques minutes, tolingi toy tanga moi muke biographie ya Oyo Love Azalaki. Tous les vendredis, tout du vendredi 4 juin 2021, la ville-province de Luanda s'est réveillée avec une triste nouvelle, celle de la disparition brutale de notre cher beau-fils Nestor Kadima à l'hôpital Kajouera. Kadima, historique de son vivant, celui qui est dans ses cercueils, l'homme qui ne parle plus, l'homme qui ne bouge plus, l'historique qui aimait le show, l'historique qui aimait égayer la masse. Aujourd'hui, l'historique ne parle plus. Aujourd'hui, History n'entend plus rien. Et aujourd'hui, History ne fait plus partie de notre monde. Brillant qu'il était pendant ses études primaires, parce qu'il les a faites, à Mwanda, à l'école Massamba, précisément à Badis. C'est dans cette même ville-là où il a vu ce jour. Né d'une famille modeste, d'un père appelé Kadima Ndongo Kadhafi et de la maman bébé Magiaza. Malheureusement, elle ne fait plus partie de notre monde. Kadima était un homme généreux, appliqué, travailleur, parce que nous avons eu beaucoup de témoignages de ses collègues qui sont parmi nous. Il a tout donné pendant le peu de temps qu'il a passé sur cette terre des hommes. Malheureusement, le destin de Dieu a été contraire à celui de nous. Je me rejoins à la Bible qui dit que non, l'homme propose et Dieu dispose. Parce que dans nos propositions, nous ne pensions pas être ici et plairer l'homme qui ne parle plus, l'homme qui ne bouge plus. Kadima History. Il était célibataire comme tout le monde le connaissait, mais il a eu un enfant et que la famille est derrière ce processus de retrouver l'enfant. Voici un peu de mots ce que nous pouvons retenir de notre cher frère. Vraiment merci. Et
prédicateur où il y a côté pendant quelques minutes pour tous le temps il y a quelqu'un dans le cimetière après qu'on va avancer. Merci. Exact dans mon boy dans l'ingénieur Bossanaï. Vraiment ceux qui n'ont pas Bossanaï dans mon collègue ils ont vraiment ingratitude énorme. Place où tous allez connaître la Nestor Love. C'est l'Umbila APC Biso Yamo gratuitement. Que sans que famille APC quoi que ce soit. Vraiment, famille Kadima Azali reconnaissant na acte oyo ya générosité oyo manifesté Katina Biso. Vraiment, nous te serons reconnaissants. Aspetta intanto, è brutta. Love déjà bakundi car ndenge zalara tozwa ba leader batu oyo Love abandaki ko accompagner bango naza bongo na présence ya leader Ket Simba ba o bayebi donc tozwa ba expression na ye par rapport ya musicien o auti ko tika bisoto oti dako kunda ye Ket Simba mes condoléances. Ah merci douleur makasi mais et anzana psonyoso. Aux amis placés, il y a un peu moins témoignage, il y a Love pour accompagner au père. Moi, histoire mouké, il y a Love pour nayo, on redéfinir Love nengi. Petit mot bien. Tu veux dire un moment de lebele, petit mot respect. Mais yo ebiga mutu na mukila na malam na ye, rapena mabena ye. Mais pas na ngai agina mabete, pas na ngai na malam. Oso bengiye accompagner yo. Donc petit moi c'est garanti car petit moi bien mais liwaneza nzambete pour yazana mwana mke liwaneza nzambete
eza nzambe te eza nzambe te mpo asala mwana moke tika makambo oyo bato bazotala biso nalobi na oke nga na muta bavérité te yotala rémission na omona te nakenda na bavérité donc liwo eza ya vérité eza nini vérité ezaki petit balie ko petit balie liwo eza ya nzambe te nalie bon alie akobima yo moli nani kasi nalobi noke petit balie ye nani alie ye oyo alie ye akolanda olobaka vérité donc nalobi na yo nani alie ye oyo alie ye akolanda nani napi yo 2 mois tv yango napesi yo 2 mois okomprendre ke oyo atrike petit wana okende tobi te mpo lelo ekomi kaka banyonso bango mokosela kaka feve jeune makambo bango mokosela corona makambo comprendre petit vraiment balie ye mais oyo alie ye tokutana no après 2 mois okomprendre tokutana no après 2 mois message oyo oza nango mpo na famille na ye message eza kaka famille ya pasi eya douleur tosangana na bacudamen ye wana toye na ye donc aza moto ya bato bipembe nyonso ayaka azangaka te donc eza kaka pasi toye toperde mik chante akenda toperde babi ya ndongawa lesu toperde petit naso love donc eyaka pasi eloko moko bato bazoregrete comme si bino bamusicien boza na organisation ya mabe boyebi kosorganize te mpo bolela bamusicien mpo na nini olo déjà bosala organisation ya malonga te biso to bamusicien tolelaka na loyembo okomprendre ke biso neti insima biso moto lwe yango contribution ati kozala nini insima kaka na bafwana biso polo soki ekozala pasi neti nga na muta pièce na olata polo nde esengaki boyamba bato mpo ebembeza ya bino efengaki boyamba bato mais bino boyamba bato te boyaka nde mpo bobeta matolo wana nde bato balobi awa guerre d'esprit alaka awa guerre d'esprit alaka awa mise to ya mise te okomprendre mise to ya mise te moto mosu ala mise kaka na koyemba mise na bacritère ya bamise te aka mise na champ critère ya bamusicien eza nango te okomprendre po bino bokontrolaka na bino te bino presse bomomona kaka amuta ye na ye kaka tanga ngai ezalaka ebele bon ama peti na ngai keka na opema bien nzambe asunga ye abatela molimo na ye poliwade ya kiese ya ye te atelengana te nzambe ayoki ata mawa ata dernier ngonga na oyo asalelaka nzambe ayoki mawa famille na ye bazalaka na courage merci beaucoup na moment oyo eloko naza na susi mingi mpona peti na nga love wazalaki peti moko soki nakoti na concert nazo renye wana peti abandaki kolanse nga mingi naza na mawa na ye makasi namonanaka kutu te me na ndenge esengeli kaka ye akufi fo namonana oyo ezali Gabi Mulozi azoloba nakanisi bana Lwanda boyebi très bien Gabi Mulozi aza moto akenda sango moto abiama me na ye awa naza na regret makasi na matanga aleki na ngai aza peti moko so nakoti na concert na banda osepela makasi po kombo na nga na kombo na nga kaka ye aza motu moko donc oyo donc alelaki nga mingi yango nga mpe nako néglige te na ye na matanga na ye ok merci liwa ya love elobeli nini bon liwa na ye en tout cas nayebi te parce que nalongwa ma na badistraction eyeli ngai briske nayoki kaka peti akufi mais esali ngai susi makasi epesi ngai motema pasi nazokoka te yango moni donc naza na kati ya regret embo mpona ama love bon eloko na osenga kaka ame na ye se repose malamu na nyonso oyo parce que eza nzela nzambe eza nzela na biso nyonso eloba bamisirima kutu babengaka yango kadar ezwi ye esengi kaka biso to se protéger parce que mokolo mosusu ekoyela mpe biso yango na remercier bana Lwanda nyonso bino nyonso mbote ya tro tokanisaka lelo ya love melobi ya biso
c'est pas problème. Lobby, c'est que la allô, c'est bon, c'est que allô, allô, c'est bon, okisine yo naputu kufu bakalaka kolela yo Malia na kinima na kutu c'est pas problème. ezanga tonga Fona sepelaka mama yaya sambe fona sepelaka okisine yo Okisine 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 Jubalelo Ayamu Mapona kize Yena kumuna yese Yabakozalaka yebakosia sinasimamomo kemepesa jozo motema oma kemepesa nazozo moma oma ikonolona mambo yebamotemepesaka betopasi na molikwema ye modondo balala modondo balala modondo balala ye modondo balala modondo balala modondo balala tutukaluname ngekane mama yebakazelaka yenye busia masina tingoma kemepesa jazo mama kemepesa na jazo mama ema ikakulona mambo yebabuta na mezaka beke pasi na bolingwema majizile modela pangeye na malungulede la conte mula adena modana gamana gadena gambe ema tegi muda selve motale la muda la ya kazi la muda la
Tout ça, bravo pour toi derrière la main. Tout ça,
Oui, merci. Je sais qui m'a dans place parce que 4 places à Kanda. Il y a autre qui. Mais tout le monde a mis tema. Tout le monde s'y moque, il y a camarade, ami, musicien. Tu as une même morale à tout moment. Tu vas ninda moko, tu lis ensemble, tu mets ensemble. On a passé des bons moments et faux moments avec lui. Alors on a passé ma bien à peine à l'année perso à l'élo. Alors, c'est un qui toque kundama la maille. Comme tu le terrain, tu connais pas moi la main na kimia. Malgré que nous ezalaki, mais nzamba pera kimia. Et l'on est salué au boula na cimetière. Et là on a tombé qui na Bethel, bon na cimetière. Pourquoi? Bazoa qui mbongo un cimetière, c'est déjà avant une semaine. Tu commis un cercueil sous les temples, tout le monde a pas ce kunde à mukute. Alors tout le monde qui na bien certain, tu as droit kunde. Pourquoi? Ma belle de la quitter alors. Et puis on a se fâché à Gumbi la chemise en aboye. Et j'ai fait l'action. Moutelembo a mis Simbongo. Tu fous Simbongo ngam na tumbo li. Moutalaki mo wali bulu. Ma pesa ki motumbo wali bulu ya liango. Wala nani? Gel, m't'appelle ça 100 000 bulu. Gel, m't'appelle 100 000 bulu. C'est qu'on a lié mo wali bulu. Et là ndeko na ye, ndeko ya ye, le massa solof. Là que na mebo ndeko na ngate, tu vois. Dans la Gumbi chemise, la tumbo li bulu avec des frères, des amis qui nous étons. Banama il peut venir. To Tumboli Liboulou, to Kundi Mwanamai, to Silisi, to Salatonto Saka, avec son petit frère, avec les autres personnes. To Sepel Kapo, organisation, to donne la tasse sous la main, et du fort qui a Bango Babandé Kala. Ça veut dire que Bisso tant que Batoba Poilou, musicien, Morotation, organisation Mabé. Nabiso va maître, Nabango va musicien, Nabiso va Massanae, to Daki sous ordre famille Nabango. Parce que sur les musiciens, tu as dit à maître, tu as dit temps, on a des fois tu as plus qu'on la Santana. Donc la famille n'a pas pressé à Makambu. Et puis on a laissé famille droit. Oui. On a camarade à Love. On va faire ça sur Love à Koufé Nanini. Bon, Love n'a qui n'a avant une semaine à mort naï. La côte nationale te vendit na Kito sur la année. Ya qu'on soit wana. Et après ben c'est la répétition à Koufi. Et là compliqué pourquoi? C'est compliqué. Liwa, on n'a pas ce qu'on a. Liwa, l'offre est compliqué. C'est trop compliqué. Oui, compliqué. Il y a un bandit compliqué. N'expliquez. Des fois, vous les avez mais ils aggravent après. Il y a pas la personne entraînement à gauche-droite. Si Bitimo Koufi n'est pas la zone à car, la guerre qu'on a fait vidéo que non, ceci, cela, ceci, cela. Ils ont clarté. Tant qu'on a un bio on a fait la sécurité na yongande. Alors tant qu'on a un bio on a battu pas pour boyemba na ye directement à Koufi. Vous mettez que kuna tolo, tobo nyambi le comme boye, tonini, tolo la maladie, tolo la batterie balie bazong ici. Amener Moutoyo à cause de la interpellé. Il y a des jeunes qui ont soit dit ça, Bobi a soupé musicien. Il y a des gens qui ont été. Combien de temps? Donc tu es bien été. Bon, love historique Kadima, Ndoye Kadima. Soit au moins tu bien dans la chara Kadima. Que son âme répond à paix, les bons dieux tout puissants. Nebiso Boton di Mama Kilé, Sozabiso, et racheter Molimo Am Naye. Et racheter Molimo Amna na place à Batomabe et Pessango Pima parce que souffle les Nzambi. Nous autres, ma belle à Pambato Kunda. Donc il n'y a rien à voir. Merci. Dans ma part. Merci. Ma love ngana eba kyo misente. Love ngana ebio masaranga oye mbarate mwana muke. Na 13 ans, vous avez dit bien. Tu es tout le monde, tu es tout le binda, tu es tout balwanda. Mais amna yo ezalaka na kimia. Le banangana ki lo bakaka na souhaité masanga Kadima. Liwana et que na bien molimo na e nzama batela e. To be liwana esike utite. To bi sikipe bi milipete. To ke amuluba poko ma Kadima et la sake wa muluba. Kadima love ngana Noël Dani. Donc Deni na chiluba ndeko boke na muluba. Mais matanga na e ele kitokini comme nzembo ya balo ba chete. Tole la na musique abino bangala na ibite soke yande mais ngana souhaité ka kanzela na e et à l'aise
nzamba basela ye po liwa eza biso nyonso tu liwa ya love naoki mpasi makasi mobali moko ya kitoko aki mobali nao te azali mobali na nga te motoka nayebi me azali mpe camarade na nga te namonana na ngai ye nasepela na ye mpe ayebi kosolola ayebi savoir vivre na moto liwane epesi bato nyonso mpasi me nzambe abatele nzambe aportege atangele mabunga te esika azali akufi na nini naza famille te mpona loba makambo wana soki akufi oyaki awa oyoka ta lisolo te nayoki ni lisolo te abelaki soi-disant nde nazoyoka fièvre ya 2 jours eza liwa nzela nyonso biso nyonso tokokende me tosengaka nzambe abatele abomba esika te nzambe atangele mabunga na ye te merci ebomi ngai mpo wana ami na ngai ya mosala ami na ngai ya salon ami na ngai ya camarade ami na ngai ya mart ya roi dos ya mama Monique ami na ngai abeli te aleli motu pasi na libumu pasi na 2 jours ami na ngai kufi wana mon chéri penza de confiance ami de confiance mobali moko ya kimia alobaka te afingaka te abundaka te abetaka miziki na ye abokela mutu libanga te pardon omoni ye botika molimo na ye na kimia epema na kimia satana demon oyo alinga azwa nzoto na ye asalela bosalela te love aza frère na biso oyo tozalaki na ye en tant que frère love aparticipaki mokie na bacontre maître ya ndenge ya Luanda parce que présent na ngai iboton piana nengaki mboka oyo love tozalaki na ye na okese na biso ezalaki prévu ke love lelo koza mpo na okese na biso mais tema nzambe anzamba mawa abendi foi na biso tokokontinue eloko te sentiment na ngai esengo na ngai kaka kende to ensemble neti ngai bonga na nga moko te to bacontre ebele toza awa na kati ya epa lumbila sefe lumbila oyo ezali ti chaise na biso love tozalaki na ye na ndenge ya sidad mpo na nga mpena na remercie bato nyonso baza awa napesi présent na ngai iboton piana ye moko yale makambo ya Luanda na maboko na biso bacontre nyonso toza mpe na kati ya Luanda David ebele oloba eza me mawa na leli emo mpo na ame ya love na leli papa na eloko aloba te tomoni kaka ndeko na so mobali akufi susi fort omonaka mwa mobali mbinga boye akeka boye susi fort elobeli eloko te telobelinga mingi te yaka biso batotikali osala nini toprendre vie na biso sérieux toprendre vie na biso sérieux yozaka vino sérieux te par rapport mais tozala vie na biso sérieux par rapport liloba nini okoloba mpona amaloba question d'âme réponse un peu tout ça passé très bien donc ma ramené sur l'équipe na calme nyonso donc tozalaki wana tokundi lova donc artiste na biso ya oyo azali na neti artiste na biso ya Luanda quoi donc tokundi on est kaka yobika membre tozalaki wana bato ebele bazalaki wana tokundi kaka na sincérité donc aza ndeko malade akufele na koyeba te mais to babenga c'est sango ya love esala yanga mwa passe parce que premièrement naza na chara na ngai na ndenge ya kombo ya mboko akadi maza chara na nga na mpengi na ndenge koma makambo ya pesu chara na ngai donc na minga oloba te parce que ndeka na mutema son nom repose un peu ya kimia na nzambe za likolo na ye aza masa akabola biso ba passe be na bisengo tozando vivre na kati ya mokili o mais ya tiki biso donc biso pe ba oto tikali a boye to mi batela donc ils ont nzela biso nyonso tozala bien toza bongo na présence ya leader Janely Mbemba yebe nande nuance donc ndeko oyo autokufa oyo toti kokunda na kombo ya love abaneki mpe koaccompagne ye leader Janely mes condoléances. Merci vraiment David Bosango pasi kaka koperdeka leki koperde leki oyo azwaki mwa ta moko boye ya mingi na nga asalaki au moins ba 7 ans na ngai ensemble mais lelo toperdre parce que aza na trop jeune fallait que tu babiso ba oyo to ba mikolo na bango biso to mikufa na avant après bango nde ba rolanda na sima mais baleki ba kufa avant biso mais eza makama nzambe da oyo salami eza makama sikate mara na kata mitema mais choix eza te parce que eza makama vie donc nzamba sala biso to botama pe to kufa donc kokufa na ye ekamusa bato te mais topesaka matondora na nzambe parce que ye nde moto acréa likolo mpe na se ye moko yebi ndenge aorganiza bamonde na ye
parce que ye moko yebi ndenge na tia biso tout comme nga mpe nakokufa lelo bato bakamwa kaka donc ndenge mpe love akufi bato bakamwe kaka mais que son âme repose en paix parce que vie eza bongo kobotama na kokufa donc likambo sika eza wana te vraiment David Bosango love azalaki petit moko bozalaki na ye abandaki koaccompagner yo. Quels sont les bons souvenirs oyo tikali nango mpona love? Souvenir kaka nga napesa ye mayele na ngai ya koyemba ti lelo bakoma kobenge mpe bon chanteur donc mayele na ngai koyemba azalaki nango mayele nga napesa ye kaka donc yango ye alakisi c'est ça donc yango wana kaka donc yebi nga na père de la nation père ya ba misien presque naloba kaka po ntango nazwaka yeba koyemba te donc tant nazwi ye sikoyo koyemba sikoyo na moto ayebi koyemba nde azwaka encadrement après wana nde mwana sikoyo asesantaki esi akoli nde akomaki kokendekende na bakesa ti lelo liwa toza na ebembe bato bazoregrete na organisation ya bino bamusicien boorganize ebembe ya musicien mabe pourquoi te les seules organisations ezaka keno kolongola mutu na morgue koya nango esika bato bazolela mpe kolongola ye so esika kolela mpe kokunda ye na cimetière eloko eza important yango wana oyo to etikali ndeti na minute oyo toza na miziki ebeta na minute oyo ekomi sikoyo un peu de ambiance kaka esala kaka bato bayaki kokabolama wana na famille ya kadi malove mwa elongolaka mwa bastress mwa bapasi moko boye mais na minute oyo matanga se esilaki partout au monde nalingaka bino trop donc moi c'est Chaneli Mbemba simple serviteur oyo asalaka bino plaisir mais malgré tozalaka kati ya matanga mais bombardement bientôt sur le marché bombardement. Merci beaucoup David Mbemba tambola Gérard mes condoléances. Merci obongisi moko leki oyo zaki na tout le temps musicien oyo bandaki kobeta ye salamu fort ya koloba ba bon souvenir nini oyo tikali nango mpona love? Bon naozanga maloba mais sosenge naloba kaka mais love kadima ari beti nanga aza le seul musicien na Angola mona Angola depuis na Angola le seul musicien aloin simeza ye donc nous peut sangi na mouvement pour makambo ça nini pour les garçons bien asolera bien respect donc on a na Monique on a grand père de mère na Monique apesanga makambo nakuta bango ke note basali mopepa sika makambo na ndeko na biso Janeli yena Hervé balendi tamo beto coucher pour là et makambo tika ndeti par rapport mais na comment peut sangi pour petit na nga bena parler na ochabala love chaque samedi on do beta place akere pe ma bi ke no do kolo ya be ngam da pesa ngomba befea pour ça changer bon pas na nga na changer kaka abi ayo da befea e komi na bandulo so ye befea do banga ngoyo ebi befea ba ba ebi te ba ebi eza moi femme bozo beta ba to mais kende so ba traitement et ça la bien jeudi na vendredi na tongo ba benga love akufi donc on a yo akufi na malade abelagi mais eza c'est très compliqué mais il est compliqué 2 jours et on est compliqué eza compliqué ozo confirmer la confirmation eza compliqué mais nzambe ga waza likolo arande biso justice parce que to kundi déjà donc bon mona normal ne bato bazoleka musique ezo beta bato bazomela donc ici to kunda ndeko na biso j'ai mes condoléances. Merci Bena, merci. Bonne santé papa. Et Nangolo Nzambe ça va. To kundi déjà love et ta que yo zala kinaye ba bon souvenir nini oyo tikai nango pona ndeko na biso love? Bon ba bon souvenir nanga ezaka que par rapport au travail ndenge on a travaillé naye na souvenir nango liboso na travailler na bureau mpela na bureau na équaliser na Alvarito donc to beta mo bandule mo ata ba 3 ndule 4 ndule donc ça va vraiment donc azaki mutu mo boye pa na ngai anoso la va bien ba souvenir belé vous avez bien placé ya relater biso li solo yo po yoza artiste mné na mboka oyo love akufi na nini? Bon moi na mai ezaka que
maladie ba épidémie ebeti biso awa mais bon pour na nga moins négligence ezalaki moins négligence ezalaki d'abord epa na ye moko nanu po ne toza boye fo tozala baresponsable ya banzoto na biso moko ntango oyoki bien te premièrement fo kende na hôpital bon na ndenge nga alandeli balisolo yango namoni ke mwana mai ye moko nanu akendeki hôpital ta bande kosomba no bakisi ye moko na pharmacie bon na baoyo ye nayoka na nsima na bono bon nde nayoka kaka ke yo balie place ya boulot oyo basali boye nayebi te nalobi balie ye place ya boulot basali boye wana nayebi te me ngai nayebi ke mwana mai asali kaka daichu wana nayoki donc masa na ngai Kadima love story repose en paix donc molimo no bene pe miana kimia place ozali to kobosana ka yo te po tozana ba archive ba vidéo ezali tout le temps to banozana na po mission akufaka te mission akufaka te tozana opena donc et wana za ba les ondi bakolo babongo te po puisque banda love akufa biso to sangana to sala ba réunion to tambola ngana la parmi bato batambola pona oluka mbongo naza parmi bato batambola pona oluka l'art pona love si lelo na ndenge to ye toza na ebo so tosali polo te eza danger te eza te kaka po tosala polo toane na susi ya moto akei po akozonga lisu te eponga dernièrement naekuta love oyemba epa ya Kadima bonke te double poche nakuta oyemba na vibrator nayoka degre ya oyembela fo akende kini esalanga na pasi ozonga so naomonaka ya daye boye esalanga pasi donc tokoloba mambo bapolo to be organisation te po biso toleli mwana mai ti sikoyo tolela ye tolele vraiment donc napesi kaka masa na ngai Beef Cross nzela poto mbote héritier bambongo rema napesi tonton Lumbi transfert de monnaie napesi Bossila Jack Bauer bambote donc c'est tout. Président Carlos Azali président yem dazo représenter tous les comédiens na kasa mboka o président Carlos présence na yo na livoire ya lova artiste et musicien au moni on nini au bino pe bata théâtre bolé trop le candidat bo changer jango. OK merci ndeko Kufi Love Kadima azaraki musicien abetaka musique profane nous sommes les artistes et comédiens en bref biso nyoso toza ba artiste donc oya Kufi aza collègue seulement il aza musicien biso toza ba comédien alors tant que président et association des artistes et comédiens awa na Angola na pesa qui peut communiquer to benganaki na ba artiste do to fondi na liboso pona to lela ensemble na ba musicien pe ba panzisango liwana ye elobelo nini on love akufi pena trop jeune love akufi trop jeune elo monga na lobaka ezaka moko omoni mutu soki akufi mutu akoki kufa na poison akoki kufa na accident akoki kufa na maladie mais so mutu akufi Zamba permettre akufa donc ponanga elo na kokoloba c'est Dieu qui a permis que notre frère Love Kadima atika biso mais sokeza na mutu ou bien un esprit mauvais oyo ezalaki na sima ya liwa ya Love Zambe na likolo aza témoin et puis Zambe nda salaka vengeance biso bata mokeli to salaka vengeance te parce que Love Kadima est parti trop jeune yango a choqué pendant tout le monde. Et mon pona ambialo nde toloba kaka que son âme repose en paix. Que la terre soit légère pour notre bien-aimé Love Kadima. Merci. Nazo profiter kopesa mbote epa ya bandeko o yangai na pesiti ya Clarisse Massamba mbote depuis États-Unis na molonga na papa Mozart na bosanité Landrine Matamu toujours na States na États-Unis na bosanité Mama Gina motema ya papa na biso Isaac na États-Unis soki na kena Turquie kuna namoni Lansimini da Silva boza ebele boyebi ke Carlos azamutabato doka sena bina tanga bakombo eza pasi bayenyo swanga na pesi bino bambote ebele merci présence ya Trésor Wenge balaki mo ba pemene mo balaki so ba telemi na podium wana bando sa marama bien malheureusement ne quoi que donc souci na mutema Wenge mes condoléances. Merci à nous les Congolais dans Luanae
et puis c'est passé en plus c'est mystérieux donc le style dira nabi ko kata va faire en repos ata to luki on a ba site ni to comprendre oh ya monakité donc ça va marquer quoi et c'est le moyen qui pas surprise tellement l'air derrière a bien été mais après là Zambazio a ça là bon pas de choix yo camarade naé on va expliquer biso ce qui ndeko na yo akufi na nini non akufi na épidémie de ma part épidémie zo boma batu quelqu'un tout ça de ma part bon éviter les ont dit soyez ba le bandini bon les ont dit on yo nini non bah les ont dit oh non peut-être oh batelier bord oh peut-être place à ça là oh peut-être donc ils ont le bois comme toi d'ailleurs belé mais jusqu'à là on s'amène Morondi à contre ça tout quoi et mon pour la âme naé paix à son âme love story Kingandi donc yom to peut s'en combo chez les parents donc c'est bon le baba chez les parents bah éviter utawa parce que misalanga donc hommage ezala na vocal na yo moko zuwa nanga lokola ya bamamo ya mapa zuwa nanga lokola ya bamamo ya mapa donc c'est nanga zuwa nanga lokola bamamo ya mapa nazonga vocal ya mam ya misa nanga donc souci quoi mbote nangeza na mamita maliba na Paris na patou maliba ikele talibo talima na Belgique Christian Chabani Mukele Mkonza 3. Merci David. Love pour notre témoignage. Love c'est un bon garçon. Nabi beau garçon c'est un bon garçon. Il est beau oui mais tu peux ça par rapport à témoignage naé. Azaki problématique té. Love azaki olinga koza kimia koza la peine à kimia na bande ronyo surtout batao sa misala ala te ba char ya ba jeune garçon ba boya ranyo surtout to ba char ba musicien ba boya ranyo surtout yala ala qui un peu timide oui mais adaki kosala quand même un malam alors respecter Moutou la journaliste était alors respecter Moutou surtout et puis lui ne vivait pas seulement dans la musique alors kosala adaki coiffeur donc na salon ya Jomobwe Alex na Marthe c'est salement reconnu ya Munene et voilà à ce que je peux dire dans une personnellement n'a pas bonne relation naé totika la soit naté ko soit na mabete seulement il doit se soutenir tant que journaliste na artiste naé on a bien wana vraiment non d'état que journaliste air mo pe olinga moi ben investigation moi trop pour olinga comme moi aux informations na source selon yo oyoki nini to o comprendre nini liwa ya love akufi na nini bon premièrement biso na islam déjà liwa eza kadara eza volonté nzambe même ata demo mutabomaki yo même ata ni nzambe mutu a permettre nyonso sans nzambe a permettre te ekosalema te mais o ngala yoki par rapport à l'investigation ezalaki akendaki répéter un pas J3 mais avant on comme pas J3 il se sentait déjà pas bien dans un temps pour y avoir épidémie lelo na olobaka o na yokaki love azalaka afandaka de ana film wa boye oyo pona bandeko babandeko lobaka fi yango se comporta bien te hein bon ba tolobi te que fi wana mutu asali que love akufa mais soko déjà otambola na moi si moi se comporta bien te lelo ba malade se belé ba estomac ko sala au moins que mobalo ndima ke moi si nanga kenda luka mbongo pona ngai mais yango wana ba estomac pe ko sala na ba makamande wana deuxièmement na monde na bango pe ya musique na monde na bango pa musique komekama pe ezalaka mwa mingi love alingaka kende pa vibrateur o biso tutoye bia sa voyage eza na bato mosusu mpe bakolinga te basepela te ah ye nde nini yango so ake pa vibrateur akokoma mpe munoko bakobete mpe loko liwa eza kadara oui mais eza na bacirconstance moko boye mutu akoki kokufa toza na éclaircissement te so akufi to na nini fale autopsie esalema po toyeba soki réellement akufi na nini mais ndenge nazo yo kondira autopsie elobi eloko te ekoki mpe kozwa liwa moko spirituel toyebi te
autopsie ndenge toyokela obeloko spirituel ndenge toyokela kaka na moyeka awa tobi toa bajournaliste d'investigation tozoyoka bon kita biso toloba oyo tozoyoka biso tokoconfirme eloko te donc voilà c'est un peu ça mais akufeli nde na maboka J3 ayebi nini bandeki koleka ntango musicien bandeki kosien te namoni ete buto azalaki awa natikali mpe omona ete bayebisi ngai ke bato bele baolukisa ye mpo babeta ye mpo love akufeli kuna ntango bandeki kodeklare sante na ye bien te ya permetaki love kaka ayemba arepete na bakamarade na ye alors lokola ekomaki déjà ndenge wana ekomi entre le dé détourné ozomona donc problème yango wana mwa divergence des humeurs eza sko J3 omonana te bakotia mpe maboko epa bamasa na ye ya salon ya bamasa ya salon Alex. Merci vraiment. C'est pas non, on a présence à Moutnion sur les Sikoyo. Love Kadima, un bon garçon. Nous avons représenté le groupe Amour Sans Frontières, Maman Élysée. Nous avons représenté le groupe Amour Sans Frontières, Tozala Kina et Longo. Amour Sans Frontières. Donc, les groupes numéro ya WhatsApp, tout ça là car, ça la relation, donc il y a 6 mois, tu vas aller au coup la peine à réunion, lui on est sali pas si on te ensemble quoi. Maman le pas moi la Love Kadima, donc il me condoléances à la famille. Donc il me condoléances à la famille. Et Zanzela Bissonios. Liwana yelo belonini. Et ça lui passe parce qu'il était encore jeune. Azalaki non vie, azalaki non moulaï. Nzambe ka muto ayebi vérité. Mais so ezama bongsa nzambe muto okangango azate. Eza jour na yebi so pe lobi to oleka na biso. Courage ka na famille o batikali. Que ton âme repose en paix. Nzamba peso mabela pio, toyaki mabele tozonga mabele. Donc Hervé de Lille, il est azabongo camarade intime, il y a ndeko na biso ototi kokunda déjà na kombo ya love. Love bien bazui bata ebele bango mibale na mboka oyo. Bazaki na orchestre moko bango mibale. Donc ba passer maintenant ba bon moment bango mibale. Hervé de Lille, bata mes condoléances. Ouais, merci David Wembe. Donc na minute kolobela pena moi sur mon way est difficile parce que epesa mawa netinga Hervé na mawa mawa na batebele ba yebiango donc toza batu tant toza vivant tolobela lemsuna mabe mais soka kufi tolobela rabolamu mais ngai malgré toza pela mabe na biso mais
nzambe kande ayebi mpo nini tozokufa ye nde atia liwa kobotama kosala vie après kokufa tochange yango te donc toza wana pour cœur tolelaka masa aza camarade intime na yo batémoignage ya bien nini to basouvenir nini oyo tikali nango mpo na camarade na yo bon ye aza oyo ngai bras droit nde ezala kaka jibada ye wera oza ndeni donc masa pena tozalaka ensemble batu bayebi kaka tokabwanaka okokela te biso mwa histoire wana mpona nini bokabwanaka ekosala bato bien bon eza kaka yango na bi wera na jibe wera alongolaka adolphe na dide masela po atikala ye moko ti po aza à l'aise ye telema azalaki likonzi baza mpe lider na ndenge na ye donc yango moni ngai wera nalongole na kaka adolphe na dide masela mpo natikala à l'aise ye mpe longolaka ye bon ezalaka discussion ye mpe aza yaya azali mpe lider na ndenge na ye kolongola eza trop dur mais amonaki ke idéologie nga na ya nango comme leader ya budaki yango na bandenge na ye akende mpe kosala eloko na ye me toalaka na nkombo ya orchestre moko oyo londe yebi mopepa sika ye komona elof mopepa sika na hervé de lille mopepa sika so bato ne fo bayeba mopepa sika wana ndenge elakisa nini na osepela tosala interview moko mpoka na love nga na Chris Bibontra biso nde tozalaki misatu tosala orchestre wana na ye donc so Chris Bibontra azali nde tosala morceau mo boyo toyemba na ye Miguel Mix aza témoin chancelier Kimboko bravo Sigala Kasha baza témoin bayebi makambo nde bandaki embo mpo na ame na ye mpe ya son ame nzambe azaka na mawa lokola asala ye makambo misato kobotama kosala vie mpe kokufa lelo love malgré asali vie bien te akufi trop jeune wana biso tu toyebi akufi trop jeune mais toa pena na mawa mais eza mokano ya nzambe tolobaka n'importe quoi te motu o nga nde na boye ata famille na ngenge elianga so nzambe apermettre te na wada ye te donc mpo nzambe apermetaki yango love atiki biso donc rien à voir avec les chichotes donc on est là tolela masa na biso donc c'est tout quoi. Merci beaucoup Hervé. Merci David Ewembe. Mama boye sengaka yo. Oyende oyebi mama ngo plus otangela mambo. Awa pena sans yo awa matro. Merci. Merci beaucoup mon frère. Ami personnel et Akadi Malone, c'est lui. Donc, il y a peut-être que ça n'a pas il y a combien d'années. C'est vrai que dans la zone à Mawa, t'as que papa là-bas, parce que tous ceux qui t'ont aidé à retravailler ensemble. Donc, ceux qui t'ont bien et ceux qui viennent à 5 ans, 6 ans, ils retravaillent ensemble dans la Katsangola. Donc, nous avons tous la matin à l'église. C'est la raison qui nous respect. Merci. Votre passion est intolérable.
Bonjour,